Oui, bonjour, Kombolanga Ogika. Naza parmi les premiers fabricants de Tintin, au Congo surtout. Si vous avez œuvre belée à Tintin au Congo, l'idéologie est Euta Penza Awa, de Nazalaki na concession français et na travaillé à Tintin en dengue. Donc le lundi, on a le bas Belgique et Ebike, qui est au Guy, qui parle pour le statut de Tintin. Donc na sala Tintin, il y a dengue tout. Il y a dengue nyoso. Oh, il y a boé na sala. Na sala Tintin, il y a bois, il y a mabélé. Na sala Tintin, il y a couleur, il y a tableau. Donc nyoso, bah œuvre Tintin na sala belé. Donc on appelle ça en beauté, bonne fête, la journée Lelo. Et ça, journée internationale, il y a Tintin. Plus la journée internationale, il y a Tintin au Congo. Pour tous les Congolais. Pour la histoire, il y a Tintin, en tout cas, tous les parmi. Tous les Binoka, bonne fête. Bonne fête, na Bami, na Bissonnion, so. Bon, on a œuvre à Tintin. Ah, tout ça, la Tintin, na ndenge tout. Tout ça, la Tintin, na tenue, na uniforme, il y a militaire, tout ça, la Tintin, na. Donc, Tintin, na façon tout. Oh, bozo, mon a bloc à Tintin. Oh, tout ça, là. Tout ça, c'est un masque à Tintin. Bon, mon masque à Tintin. Capitaine a donc na Tintin, mais un masque. Donc, ça dit tout. Ça dit tu travailles trop. Le bon mot, la masque à Tintin. Na capitaine. Awa pe, tout ça, na histoire rebelle. So, tali awa. Autant la pena que tu peux y a Tintin, mais tu façonner en haut. De te travailler Tintin à sens missus. Donc, on a la moitié de la place. Awa, toujours quand tu as na caserne, Dali Baba, oh, bozomona, eza penza, eza Tintin. Donc, eza live, oh, na boutique, il y a Tintin au Congo. Donc, yango lelo to présenté bino, bota la penza ba image, il y a Tintin au Congo. Ba image eza ezoloba. So tali a odomona Tintin ya sorte nyonso za. Ezelo ka olobela te. Ezelo ke bino moko miso mona. Pego luka esika nini oyo tozali. Tozala biso musika te. Tozala na pembe ya Itex Africa. Place na mopanzi ya Showbiz. So boye bomona pena. Ndenge ni to bandaka kosala Tintin. Et Tintin zokoma boye ndenge nini. Ya to senga na bana na école. O bazana besoin ba ko découvrir Tintin au Congo. Bana baya batala ndeni to sala musala. Donc on a souhaité na ba peuple la bisognon sur le monde entier. Bonne fête, il y a journée internationale, il y a Tintin. Merci et bonne année. Oh, vous avez une histoire, il y a Tintin. Jeep à Tintin au Congo. Oyo. Et la qui s'est Tintin au Congo. Oh, et la qui Tintin au Congo. Et ça, la prime démocratique. De ce qu'on y est, on ressemble bango pour au décorer ndakunayo. Na ba œuvre ya Tintin. Ah, sikoyo. Na zo la Sabino. Comme vous les obéta, non, la Sabino, bateau to travail na bango, baza sur place, bango ba vandi pour toza la seambula, moya o bateau na mine zate, à place tozali, toza na bateau nyonso to travail na bango, o ba ye muke pour la mbula, mais au prochaine occasion pour moi la bande baza kebele. Merci. Mais pour le oui, parce que droit Koloba, pour la journée internationale, il y a Tintin. Nous allons mettre Citan, nous allons mettre Trésor, nous allons mettre Crispin, nous allons financer Marc, nous allons financer par exemple Panji, monsieur le Azaza, nous allons ébéler. Mettre moi le loba pour la journée journée mondiale des Tintins. En tout cas, tu sais ma casse la journée mondiale des Tintins.
biso toza bafabrikant ya tintin na ville ya Kinshasa oyo soza na posa ozwa biso oye na rond-point Sosimata face ambassade ya France okuta biso toza na atelier munene ezali en tout cas okosepela okoza tikala jamais kozala dessus na mosala oyo biso tosalela en tout cas tosepeli makasi na journal lelo boyaka kofilme biso de temps en temps esala biso bien toyebana na niveau ya Kinshasa na niveau ya mokili. Merci beaucoup. alobi kaka mpona journal lelo ya journée moko ya tintin so otava tintin makasi so pene oye okomona tous les commandes ya tintin oyo bino oza na même na photo même nini tout tobeta yango bosepela mingi aloba eza te oya nde bomona yango na miso kaka bino moko. Maître, tolingaki opesela mwa moke mpona journée na bino. Merci na maloba bopesi biso tosala mosala mosusu te biso mosala na biso ezaka mosala ya tintin oyo nyonso balinga mosala na biso baya soki aye antuka akozonga na esengo na mosala na biso akosepela nango akomona travail ndenge esalemaka baoyo nyonso baza na besoin ya koproduire biso mpe bakoya antuka bakozala desi te bakozala vraiment en tout cas malamu mingi na mosala yango. En tout cas merci beaucoup. Maman loba moke. Bon, merci pour la parole. Nana loba comme lelo eza journée mondiale ya tintin ba oyo ozomona oyo atelier oyo ozomona oyo bango bafabrikaka kaka tintin donc bango nde baza ba vrai fabricant ya tintin na Congo. Soki tembe bino mo boya visiter boza dessus te bomona toutes sortes ya tintin awa na atelier Ogi Kakese donc bango nde bafabrikaka ba tintin awa na Congo oyo na ngana lobaka ya mwana. Bon, merci. Pour l'angai, et là on a l'ingana lobaka ke Fondation RG Place Tinta Vanda na Belgique. Aïba ko reconnaître population congolaise, surtout biso, artisan ya Tintin, auto sala kango ba fabricant. To senga na ye abanda ko reconnaître biso. Pour lelo, to lobeli journée internationale le 10 janvier 2020 pour la histoire ya Tintin. Yango tokosenga na ye abanda pe ko soutenir ba œuvre obso tozo sala surtout ya Tintin. Merci to souhaiter kaka bonne fête na Fondation Mobimba. Makambo ezala bien, merci. Donc bonne année na Fondation RG. Bonne année na batu nyonso o balandaka o basombelaka biso baexpatrié o baolanda biso topesi bango bonne année baya ebele. Cette fois-ci totie ba prix promotionnel ya ba œuvre ya Tintin baya basomba ba Tintin na prix moko ya bien nasi bomoni avant Noël tosalaki Tintin à Père Noël. Eza partout te mais ce to sale loko yo pona ko sepelisa batu na moment ya Noël po eza naissance ya Christ ya biso pe to sale yango po to sepelisa batu bana mike mikolo ba sepela na Tintin oyo to présenter Père Noël. Merci. Mais maître Ogi ba contact na yo ba ozone ni batu ba olanda na monde. Bon bato ba olanda nga na monde na minute oyo ce qui a beti kaka ogika@yahoo.fr. Donc abetaka ogika@yahoo.fr. Donc numéro nanga eza 0 eza plus 243 49 17 371. Yango wana kaka ya WhatsApp soko lukinga okozwanga na numéro ya WhatsApp wana. En tout cas, tu reçois la kitoko, maramio c'est bien. Tout ça va congolais, tu senga na mutu nyonso azana besoin
aya aepole mosala mpo mosala ekende liboso. sikoyo bakozwa wapi Précisément nga naza na komi ya Ngaliema, adresse na biso ezali avenue Colonel Mujiba en face ya Itex Africa na couloir ya Showbiz. Omoni Showbiz eza liboso, biso toza na nsima ya Showbiz. Dès koye okomona pano moko eza wana to dessiner Tintin dans sous forme ya joueur. Aza wana sokoye toza na avenue Colonel Mujiba en face ya ambassade de France, à côté de l'Itex Africa, juste derrière Showbiz. Toza wana mutu nyonso aza la bienvenue oyo akokoya koluka biso. Topesi bino mbote, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Na bato nyonso merci.